Babina sali pour Mulingani tanga masolo boucle. Babina sali pour Mulingani tanga masolo boucle. Qui a dit que ekosimba te lelo penza nenge kaka balobaka vraiment rien de rien ba mettre lelo ba telemi pona lokumu ya komina bango pe lelo penza tomoni nenge kaka ezalaka oyo tobengi ye moko espoir ya kalamu Maître Paolo penza alobi te ngai kaka fona chamotu pona kosove bana ya kalamu lisusu na funa awa tomonaki ye moko Maître Fredo elonga vraiment alobi te pona bana ya funa bakosami mingi penza na bilobaloba lelo ngai moko Maître Fredo elonga na simbi mupanzi ya funa yango wana bana ya kalamu nyonso bazalaki na esengo pona komona ba maître na bango oyo balobi Maître Paolo penza espoir ya kalamu vraiment kaka ndenge ezalaka penza ba maître basepelaki penza na kolakisake ba maître na bango oyo ya makasi oyo penza basimbi kalamu pena oyo basimbi funa boyoka ndenge ba maître balobi na micro ya Lingala News. Bon, le 30 juin ezalaki ya 63e anniversaire ya l'indépendance. Bon, Maître Freddy Elonga atikaki ba ninga na ete esengelaki fallait to sangana presque tous les 7 communes ya district ya Funa yango mo to sangana ki biso nyonso ke kwato yoka molobeli na biso oyo un jour to ko tse esika oyo ba député nyonso ka sangana et tant que ba maître penza molobeli na bino payer azali maître lobini ni message no pesa ba maître nyonso oya RDC oyebi ke pona ba maître nyonso ya RDC surtout ba maître ya Funa bo fungola misu oyebi ke depuis biso ba sportif ba discipline de combat ti lelo na tozo mutu alobelaka biso te lelo soki tobimisi Maître Freddy Elonga député to tiene esika wana j'espère que biso tout même ba sportif même ba entraîneur équipe nationale ya ba discipline et tout l'aime sous salaire et bandobi ko awa ba yebi ka foot mais discipline de combat ba yebi yango te yango mo tozwaki papa na biso na makasi donc papa Freddy aya postuler ça te pona nzala to pona nini non alobaki ke na ya na me ko corriger na moi ba député moké pour parce que un député va foutre $21,000 na parlement mais azozwa na quartier na ye na una avenue no moneza salité yango la Maître Freddy abakite na chamutu atunaki biso bana funa na chamutu abi 8 chamutu yango to ponier achawana yango mo to participer le fête ya 63e anniversaire ya l'indépendance. Est-ce que ba maître funa nyonso sungai pourquoi pas mais voilà mutu abatu pendenga sawana ndenga sabo tano komone longa donc ndenga sabo parlement déjà ba ebi donc et pas entendre de asabi magina déjà donc ya koloba trop chati merci beaucoup peli susu to sepeli ndenge ye moko Maître Paolo azwi masolo espoir ya kalamu penza ezalaka boye boyoka ye ndenge alobi na micro ya Lingala News likanisa lelo ezalaki pona mboka na biso RDC pendant 1960 tozwaka indépendance et totika yango moko elekaka tolandela yango mpenza bakomte nde nazwaki likanisi wana nakutana na baninga lelo tobaluka mo makolo moke tonyolisa makolo mpona kofete 63e anniversaire en même temps toza na ligne Paolo Dikapel ye papa Kalamu charge toujours olobi nini mpona bana funa le tangi batia loboko mpona député na bango mpona bana funa nga Paolo Dikapel nazoriente bango ngai nali na Kalamu na funa na pesi bango na maboko ya Maître Freddy Elonga c'est mon maître à moi donc oyo ezepa na ye yango ezepa nanga funa mobimba otala Maître Freddy Kalamu mobimba papa Kalamu ye na directeur ya campagne nanga yo dans la pointe tala directeur ya campagne yeyo oyo balobi charge nde yende asimi Kalamu ezalaka boye funa ezalaki ya kolala Maître Fredo Elonga penza aye kotelemisa funa boyoka ye moko ndenge alobi na micro ya Lingala News. Toza na esengo surtout biso ba sportif
cadre la discipline na biso ya judo oyo tolinga kotiaka nani bavaleur na biso liboso bavaleur donc ya discipline na biso ya judo profite na événement oyo journée ya lelo bobe eza journée ya fête mpona mboka malgré que na este kuna toza na baproblème toza baproblème ebele mais totali quand même que bato bamona quand même que ezali fête ya indépendance eza événement monene eza basouvenir ya mingi ya makasi mpona ke tokadisa place outi place toza kokende donc c'est vraiment une journée de fête une journée donc de réjouissance où on a pu rassembler un certain nombre de personnes, de gens pour pouvoir avec nous fêter et célébrer tout d'abord je voudrais rendre honneur au président, au chef de l'État, son excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous appelons Fatou Beto. Et tous ces électeurs, étant donné que nous sommes dans une année électorale, vous voulez voir la vision du chef de l'État et de continuer à soutenir le chef de l'État pour que les élections continuent dans la paix et dans l'unité. Babina Sali Pombo Lingani Tanga Masolo boucle.